Le 30 oyoyo, le 30 tous en stade de Tata Raphaël n'a pas 10 heures. Gaulois et Gauloises nyoso. Tout l'accent que tout l'équipe bango kaka ne pelé. Le 30 n'a pourquoi tous en showbiz. On a bengi sibino Gaulois et Gauloises. N'a pourquoi tous en concert oyo ezali pour récupérer ba fonds. Pour na bato na biso bazana est, pour na bande ko na biso bazana est. Le 30 n'a pourquoi na showbiz na bengi sibino epelé. Soko lingaka Congo, soko lingaka est bande ko na biso bazana kufa. To bengi bino le 30 na showbiz na pourquoi. Mais à 10 heures, nous allons dans stade Tata Raphaël. Bagolois. Tous les carabango ne belé. Et puis tu relaxes que toute l'équipe bango ne belé. Le 30 na 10 heures, boya to déjeuner ensemble. Ciao. Concert au Kotonda. Na sengi faire rigoler et l'autre côté, mais état qui envoyé na ko démontrer. Soki batu oya mosuni boye ba oyate ba esprit bisimbi batu bakufa ba oya ba kota kunegoto il est déjà à la kisa position na ye que azali mwana oyo ya bakoko oyo biso moko bakoko to simbaka pe to pesa mokako swa concert wana soki etondité wana seke bakoko bazui donc wana seke bakoko basala raté ce qui est tondi nde bokomona pouvoir ya bomona pouvoir ancestral na kati ya makambo wana omoni concert oyo liwa ekozala te batu bako bukana te ba choke ekozala te mais concert ekotonda plein biloko libanda ya mindele binzambinzamba mindele biso ba spirituel ya solo o bakoko batiaki na mokelo kwa baenvoyer tokosilisa bango pe tosisa bango dernièrement botomona concert ebetami wapi na quartier na ye moko o afandaka vous sentir que vide donc au concert a donné batuli bosso na sima vide parce que to ebisa ki azonga na bokoko na ye so ka zongi na bokoko akomi ko tondisa ba vrai plein ya batu ko kufa te ba plein moko bokitoko faire vike azara mwana biso azana sena biso mwana pesila ka ye motema te posta na ngezaka azonga na bokoko na ye so azongi na bokoko na ye atiki ya bloka libanda o mindela zo salela okomona ke mambo na nyonso ekozala bien mon atie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo
Salut et bienvenue sur Congo Température Télévision. Merci encore une fois de plus à nos abonnés. J'espère bien que vous vous portez en merveille. Et donc, l'occasion nous revient encore une fois de plus de se retrouver sur ce plateau, à l'espace Lipanda, sur Oshio Couloir. Je profite de l'occasion de dire un grand merci surtout à Tani Ilondo, la cire naturelle. Merci aussi à Momberto Sikou, un pauvre qui prend des riches en charge depuis Luxembourg. Sans oublier Simon Mavembo de Suisse-Zélande, Swanana Pirate. En tout cas, merci à vous, nos abonnés de Congo Température Télévision, parce que vous le faites tellement bien, de partager nos émissions, de liker, de suggérer et puis de critiquer combien même il s'agit. Affaire Marcelo, ça suscitait beaucoup de polémiques. Affaire Marcelo, ça a créé beaucoup d'encre et salive. Il est vrai que jusqu'aux preuves du contraire, ça continue toujours à bouger la toile. Voilà pourquoi nous avons fait appel à un grand messier. Il a été toujours crédible dans son domaine. Il était toujours au point et moi je l'appelle même spécialiste de la spiritualité. Avec lui, on va essayer de brosser quelques langages de pasteur Marcelo Tounassi. Avec lui, il va essayer aussi du côté spirituel de nous expliquer ce qui a été dit de la part de pasteur Marcelo. Il est sur ces plateaux, il répond au nom de Gilles d'Orange. C'est un maître spirituel, c'est un guide spirituel. Avec lui, on va essayer de brosser pas mal de choses. À qui je dis bonjour au maître Gilles d'Orange et puis bonne santé. Ouais, bonjour Mavimbo. Bonjour vous, mon frère. Mais je tiens à rappeler aux gens que plus Soyeba na combo à mettre envoyé. Et c'est exactement ça que même à Tangamo peut na combo à mettre et à envoyer. Nana bengayo. Mettre envoyé ndenge naza awa naza mutinda mi ya esprit na mutinda mi ya bakoko. Bakoko batinda na mukilo po na yana na délivrer donc na cha clarité na place oyo ezaki sombreté donc na yaki côté lumière na mokili oyo parce que mutu na mokilo nzambe azana vocation na ya pisaye nzambe ana mission na ya tinde na mokilo ben ozana mission na yango zosala ngape na mission na yango o ngai nazosala. Mais combien même tu dis que tu yo ya na mission pour apporter lumière pour éclaircir Makambo. Sikoyo na vie tu auras toujours na deux chemins. Tu auras le chemin à Nzambe et puis le chemin il y a diable donc Satan. Maintenant dis-moi un peu, toi tu te situes dans quelle voie ou soit dans quel chemin? Et là au moment on a reçu ça ben Mavimbo. Chemin il y a diable. Na chemin il y a Nzambe. Ils ont la même société. Oh oui, ils ont la même société. Mais quand tu dis qu'ils ont la même société, c'est connu de tous que du côté diable, ils ont beaucoup plus na retombé en dengue et mabe, contrairement ou soit paradoxalement du côté Nzambe. Non, côté diable, na côté Nzambe, ils ont la même société, DG nango ou soit CPA nango ils ont Nzambe. Mais na se nango ba directeur bazali ba sous-directeur bazali banani bazali parce que na mokili oyo nzamba sali asali nzamba sali mamunyo somi balé voilà na côté ya kosambela ndenge bino bolinga kosambela wana na côté ya kosambela o bino bolobaka ya diable. Mais kasi nzela ya mabe na koyebisa osko eza nzela oyo memaka na royaume de ciel. Bien sûr osiko na koyebisa na minicho oyo neti nga maître envoyé naza vraiment mutu oyo nasalelaka nzambe o biso na bakongo tobengaka nzambe mpungu tulendo nasalelaka nzambe oyo asala bakoko nanga nzambe oyo apesa pouvoir na moto oyo apesa pouvoir et pas ya mama mafuta koko nanga oyo atikelanga pouvoir na londolo kai na village na ngambo kuna ya frontière d'Olizi oyo lelo nga na salelaka boye ezaki esprit moko balokota na nzela te omoni premier mystérieux ya monde ben eza nzambe o asala biso mbale parce que po asala nga na yo eza mystique po mokili oyo eza mokili eza mystique. Iye moko nzambe pona ko calculer nzambe za mystique. Eh ben nani ngo ja kutana nzambe. Mais Dieu est esprit, voilà. Moïse amona mukonga pamba akuya kao. Mais tu te dis que yondo zawana au monde royaume de ciel. Auquel est vraiment na paradis. Et là au monde royaume ça au paradis ezalaka te.
Oui, c'est prévisible pour l'instant. Ils sont disponibles. Paradis est disponible ou soit quoi paradis pour l'instant. Paradis est raté dans mon kilo Nzambe à Salika deux mondes. Dans le premier monde, dans le deuxième monde. Parce que le premier monde est chrétien bolobaka, monde des esprits est le deuxième monde. Monde actuel ngana yo tozali des premier monde. Non, c'est une erreur grave pour ça là. Erreur nandenge nini papa. Tchango na mutu na yo na société, ataka na ba compagnie boye, mu kondinde a surveiller bato ase ba huissier. Oui, ba subalterne. Huissier a surveiller mu kondité. Hollanda, nangana yo ben toza surveiller par l'esprit. Oyo nyonso et ça les makana mokili oyo monde des esprits surveiller biso et ba na biso. Mais biso poto yeba na bango za pasi yango na spiritualité oyo ezali réel babengi monde oyo ngana toza eza deuxième monde. Premier monde est un monde des esprits parce que bango batu ba contrôler biso o biso to sala bango ba oyeba o bango ba osala biso moyen to bango exacté na siré lelo soko kufi OK na premier monde est un monde des esprits mais ouais nyonso soko kufi comme esprit vrai ou faux? Comme on a débat parce qu'il y a pas mal de sujets surtout débattre. Il est vrai que quand même TV sera un peu moins gonga, mais c'est un sujet vraiment délicat. J'ai beaucoup aimé personnellement. Parlons d'abord des propos de pasteur Marcelo. Spirituellement, ça quel impact? Et là on m'a na tango biso toleka na ba télé to expliquera bino que bazala bana na biso spirituellement. Non mais ça c'est des trop quand même. Non bazala bana na biso spirituellement lelo. Oui ça dit tu traites des pasteurs Marcelo azamwana pas spirituellement à base de quoi pour le babongo quand même. Comment température so qui vraiment bozali na posa bo créer rencontre entre nganayi na plateau oyo ya sala débat biblique ngana za débat ya keluka oyo biso ba coutumier biso ba spiritualiste to salelaka makambo azoloba azo créer ba base azo créer loko moko po komone tanga mapo parmi biloko oyo biso to expliquer qui est asala asala ngo lisusu te to fini bouton azongi sima nde azolinga siko aiya na bandenga actualité Hollanda, balobi, laissez les morts enterrer les morts. Pourquoi yo muntu ya mobimbo so muntu ya kotala muntu aza vivant o sala base na kombo ya muntu akufa na kombo mowei il faut to banga ka M Rosa ke e goza M susu ba principe ou soit ba condition pour pesa ki to ba pe respect na so bien ça moi na binoti espérons que M ba condition pour pesa ki ya sa elora bongo. Tous les pasteurs oyo baza surtout oyo bazana on a RDC awa tous les pasteurs ozomona wana kutu pe na lancer message mais combien mon big sans exception pasteur nyonso oyo azana posa azwa miracle ozana posa ozwa prophétie ozana posa ozwa otombola ministère na yo ozana posa mouchoir magique ozana posa musapi oyo ya bima bachaka soko bengi maître envoyé to kosolola na opesa oyo yango écran prophétique la plupart ba prophètes oyo nyonso baza awa na Afrique wa baya chebino baza bato lokuta pourquoi la bengi bango ça dit na Congo ton na vrai pasteur oui parce que mutu mususu apesa ka prophétie na ndenge azotela ben mavembo atali ben na mutu ben na minute arozala na problème c'est que ana posa abala mbongo libala ekokate asani ke ben nzambe bisinga oza posa libala mbongo zokokate ezaka azo estimer ndenge omonela yo écran prophétique ezaka na biso ba spiritualiste bango bana ngote neti yo pasteur na biso otangi kombo wana Marcelo oui donc ndenge aza wana atika ko créer ba base azonga na maison na ye mais ko maison na yo ye azonga na maison na place ya zula ki makambo poto to fina ki porte nde et comme mais réussir déjà tout le monde qui créé déjà base machin kasi azu base mais azu pouvoir te azu base mais azu makambo te makambo utake pa na biso ndenga zana atika il faut ben s'il vous plaît non tu as tout le temps au loba voilà ya ba mort mon frère muntu na minute ngano ben soki okutani na soda mo quelqu'un qui nanzela boleka na wawa
mais ceux qui batchoka na cercueil bazoya na yo sodo sani tellement pandi akatelo le donc il faut qu'on respecte batu bakufa parce que biso lelo nana facilité ya solo na mutakufa nana facilité ya ko dialoguer na mutakufa na problème nyonso pour mais tu nous un peu comment ça se passe comment ça se passe parce que mutu de soko kufi ben okomi esprit mais est-ce qu'il y a ça esprit yo solo oui yo soko solo nendeni kasi yango wana to lobby yé passer Marcelo bana loti lobby azana droit ko solo na mo weite pour ko gate ana prière wana te ana pouvoir wana te. On comprend? Très bien. Donc, ndengezama wana azana respect ba weyi na problème oyo to finga na entre biso na biso bato ko talana to lobana entre biso na biso. Soki to bi to coach ba esprit na makambo oyo yeba ke via batu et comment na suka ben parce que papa wemba ndengazana lelo asali oyo asali na mokilo atiki mokili azongi na monde des esprits azo relaté pour ça azo sala oyo etikali na premier monde kuna azo sala biso bato deuxième monde to kotanga et pourquoi c'est tellement intéressant ce que tu dis mais je voulais bien te saisir à un aspect na Congo ton pasteur a bien été le vrai pasteur le pasteur crédible pasteur a bien oyo baza awa bana nanga ona simba baza 4 mais basala ka succès awa na Kinshasa awa ba église est ça dit oyo simba ne ba vrai pasteur oui tout éthique yo dozo senga gato pesa ba miracle pesa ba prophétie est-ce que prophétie mta repesa ngo mutu boy na yebisa yo ben mavembo soki ozana na nguya ya kibokoko te ben bato belo mona ka che bible likolo simon ngimbango za na se Olandi nepso lelo l'église au monio eza kotonda awa na Kinshasa awa ngana simba 4 tili banda batondaka Simba 4 na lancé 4 pasteurs na simba awa na Kinshasa yango na lancé message na nga ba pasteur église ne tondaka te so bengi maître envoyé na ko yebisa onini ko sala po église na yo etonda bato bena ba déborder parce que oui ben te opena na zo talaka na sola no série non mais quand tu dis ça personnellement et ça nga skonde ma wapona ba pasteur parce que ba même ba tuna nzela malamu te parce que ti mukolo boko comprendre c'est pour comprendre bozali suna bango te boko zonga na bino na nzela Congo parce que nzela Congo yango nde eza nzela oyo esalaki ngana yo tozwa nini na biso oyo tobengaka nini indépendance bakoko na biso indépendance spirituelle vitakim pa bango nyonso spirituel mpe ezalaki na bato babundelaki yango bakoma baesprit lokola bakasavubu lokola banani oyo ya 30 juin oyo nani Lumumba voilà bakoma esprit donc biso nde batu toyebi vraie vérité ya mokili oyo eza wapi olanda ben très bien topekisi mutu na église na ete sambela na yo zala na yo mais zala na reconnaissance ya ba valeur ancestrale na yo zala na reconnaissance yeba ke lelo po ozala marié officiellement il faut obandela wapi na coutume te na coutume justement voilà donc lelo ben ata mwana oyo abotami na hôpital oyo eza organisé babilo musu ba kosala ezaka coutume donc tout tourne autour de la coutume. On comprend. Merci beaucoup maître envoyé, j'aimerais bien demander un élément au niveau de la régie de balancer juste spectacle moro boyé nga personnellement les ngai même montant on doit vraiment compter en bien et puis nous allons revenir avec certains détails. Suivez. Ouverture du temple rouge, temple noir. Je suis votre représentant valable, maître envoyé. Zalati lisu ya bakoko. Lelo naza na posa na présenter bino spectacle na katikati ya tempelo na ngai. Botala saki wana, saki oyo ezali ya bana basi. Ezali ya bana basi lelo toko bimisa mbongo na kati ya saki ya bana basi. Na fongolela bino saki yango na présenter bino comment mbongo ekobima na saki ya bana basi yango saki na biso ezali vide yango saki na biso ezali vide yango yo tina sima saki na biso ezali vide yango yo nakangi saki na ngai
bilima ya mai, bilima ya moto, bilima ya mokili, bilima ya mopepe. Nazali na posa ya mbongo na katikati ya saki oyo nyonso oyo kozala possible. Ba esprit voleur pe ba esprit oyo bakenda kozula mbongo na ba banki nyonso ya monde bazula mbongo ba yelanga na kati awa. Nakangi bino misu te, misu ezali ya kofungwama ebele ya mbongo dollar mélanger na ba euro yango oyo oyo ezali ba 5 euros yango oyo bino moko bozomona yango oyo ezali ba 5 euros yango oyo. Donc lelo nasengeli bino dollar mélanger na euro parce que biso awa na temple ya maître envoyé maseke ezalaka te yango oyo nalakisi bino mbongo yango wana saki na biso yango oyo. Merci monde invisible, merci monde invisible. Kubasi Katako. Merci beaucoup, je pense bien que ça fait plaisir à nos abonnés parfois de voir ce genre de spectacle et puis tout le monde met tout na pour besoin ben ya nonengo. Maître envoyé. Ouais. Ça peut et cause la montant, il y a obi mission et puis na ça qui est bana basi, c'est ce qui m'a étonné. Oui, na pesi mbote na bandeko nanga oyo nyonso baza libanda mboka pe na kati ya mboka ezali ngai maître Nabino envoyé maître spirituel nazali pe chef coutumier. Donc na 40 ans d'âge na ngande il faut na banda ko siéger parce que nana famille moko eza coutumière Holandi. OK. Oui, donc c'est un peu ça. Ça qui wana ya bana basi na préféra qui na sala na bimisa mbongo na saki ya bana basi parce que mais pourquoi c'est pas reporter show na saki ya bana basi? Ba demande ezalaki trop. Ba demande ezalaki trop et pas bana basi que non maître pona nini kaka ezala kaka tomona ka ba porte-monnaie ba valise ba saika mingi ya mibali na mbongo me nanu tomona na saki ya bana basi ya biso bana basi osala biloko mo ya bongo ya misa mbongo yango na sepelisi ba client nanga oyo ba bengaka nga pe na ba oyo bazalaki na ba doute que non est-ce que saki nanga oyo ya nga mona mosi na tambolaka nango est-ce que mbongo ego bima na kati le montant ezalaki $10,000 en dollars. Est-ce que yomo po sayela giam? Oui kasi eza parmi eza toto le kana na fin de l'année ya premier monde ya monde des esprits et seulement chaque 8e mois fin de l'année tout les cas on les a récompense retourne voilà il y a musala on na salaka na pesa ba solution na biki saka na traitera maladie nyonso na pesa ka bozui na pesa ka bo confondre te bande ko na botala na bande ko musubu ba commentaka n'importe quoi nga na pesa ka bozui o ya ngaite na zwa ka bozui na ngaite na pesi na sungaka muntu azwa bozui na ye photo ye ba chaque libota chaque famille bazana na richesse na bango ancestrale. OK. Mais mususu ezalaka nango mal exploité. Voilà. Siko tango yo bengi maître envoyé ozali na posa il y a portefeuille du bonheur parce que magique na sala ngol susu te pona ko éviter
ba blo apa ba inconvénient ba ben descend ba sacrifice na comme vitango na sala mingi portefeuille du bonheur wana eza sans sacrifice wana eza achat matériel spirituel ya pamba ozui portefeuille du bonheur na yo neti saki wana o ya montant parce que porte-monnaie magique et soukaka na ba montant moko ya mikie wana et soukaka na si je crois bien on a $500 na $100 na $500 mais portefeuille du bonheur bandara na 500 et que ti likolo ça dépend ya mesure oyo lingi ça qui na ezala na montant na yo donc c'est un peu ça mbongo wana ekouta na famille na yo tokotala bozwa likolo to ngobika te euta na famille c'est-à-dire na famille na bango bato bazana ba moyen et longo ba liasi moko to ndenge nini. Merci na question de moi capital. Libota na libota bazali na richesse ancestrale na bango. Mususu eza no exploité, mususu eza muntu moga azaki na mwa bozwi yango na libota tango akufa na ye akufa na secret ou soit akenda na ye atikela ngo mutu te famille souffrance bato bazobunda na makasi na bango moko. So bengi mettre envoyer na ko guider na kosala descente na clan na bino obiso na ba compte benga Louvila na kita sur le terrain place oyo makila na bino euta pour se retrouver place pour se retrouver wana ozali banda mboko za na kati ya mboka na kosala descente na kiti Nathalie na ngo zaiki nango nani boye eza place nini soki zaiki bloqué quelque part na sani na débloquer yango na bandi ko donc na fongoli compteur pa na yo na selon montant oyo yo ozali nango posa Hollandi ou soit ce que lingi na yango to za na posa multiplication d'argent na yo que multiplication d'argent na mettre envoyer na pesaka ezali à 100%. Ozali na $1000 oza $10,000 ozali na $10,000 oza $100,000 ozali na $100,000 oza $1 million ezali mbongo na ngate za yo moko ngana tielo ka vitamine ngana bengi ba esprit ya multiplication ba sali multiplication na bango mbongo sa nini evimbi. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est tellement intéressant. Je pense bien que à la prochaine émission, on va essayer d'aborder encore d'autres sujets. Mais c'est vraiment intéressant tes explications. Numéro d'Anglais plus 243 89 25 28 728. Tu peux répéter hein, pour... Ingénieur Nani Hervé Aochelanga yango. Numéro d'Anglais plus 243 89 25 28 728. Moutonio so azali na mituna soko bengi toko solo la. Oh nyonso azali na problème ya maladie, problème ya bolingo, problème moko ya ba mari de nuit, nyonso etungisaka yo surtout batu bozali bana mboka. Ozana posa document, ozali 9 ans, 8 ans, ozana posa mobali relation moko sérieuse, bandeko na nga pasi, bozali bana mboka na kati ya mboka. Bozo c'est compliqué mingi na mabala na bolingo, bandeko mibali soki ozali na posa bolingo na yo okembisa yango osimba yango soit ozwa bolingo mususu ya sika ya malamu so bengi mettre envoyer na ko guider pour na kozwa bolingo na yo. Merci. Merci beaucoup, mais j'aimerais bien qu'en 1 minute ou soit en 30 secondes, comment tu trouves concert ya faire à Tata Raphaël? Concert wana ya faire gola spirituellement hein, spirituellement il est déjà à la kisa position na ye que azali mwana oyo ya bakoko oyo biso moko bakoko to simbaka pe to pesa mokako swa concert wana soki etondité wana seke bakoko bazui donc wana seke bakoko basalaka te soki etondi nde bokomona pouvoir ya bomona pouvoir ancestral na kati ya makambo wana omoni concert oyo liwa ekozala te batu bako bukana te ba choque kozala te mais concert ekotonda plein Olanda maître tolakisaki bino ke batu nyonso oyo bazwaka biloko libanda ya mindele binzamama mindele biso ba spirituel ya solo oyo bakoko batiaki na mokelo kwa baenvoyer tokosilisa bango pe tosilisa bango dernièrement botomona concert ebetami wapi na quartier na ye moko oyo afandaka vous sentir que vide donc au concert a donné batuli bosso na sima vide parce que tu ebisa qui azonga na bokoko na ye soka zongi na bokoko akomi ko tondisa ba vrai plein ba kokufa te ba plein moko bokitoko faire vike azara mwana biso azana scène biso mingi mi apesa biso pouvoir dernièrement bomona ki collègue nanga chef coutumier
et pas faire avant concert à Martyr. Nani oyo ya Matalikibala David Matalikibala ayaki kuna ayaki ko représenter biso ba chef coutumier omoni yango na sens wana mais musicien musicien na bino nani comment na musicien oyo camarade de fer wana kala camarade de fer kala oui camarade de fer oui il y a vu après ça mindele. Après ça, Mindele. Mais tu n'as jamais aux camarades d'affaires et tu fais allusion à Fali. Oui, voilà. Mais tu n'as jamais aux amis à faire. Non, na quartier là t'es pas confié, bah comment tu vas agiter? Tu comprends? Yes, yo défaut na yé. Azami c'est moko nga na lingaka mingi. Mais vu que a quitté ça beaucoup qu'on a biso. Place wana nga vraiment na pesi la kaye monter maté. Pour ça na ngezaka azo nga na beaucoup qu'on a yé. So azongi na bokoko na ye atiki bloka libanda o mindela zo salela okomona ke mambo na nyonso ekozala bien parce que lelo ceux qui dozo reconnaître bokoko te ce qui otoza ya kobunga siko bakoko pe babandi ko réagir concert boy bat bakufi concert boy vide ti na ba justice ti na bani bako batani bazo confondre mais concert à faire rigola bandeko nanga soki etondi te ngai mettre envoyé na soumettre envoyé te otiki boulot oyo na kotika ngote parce que ça musala na nga mais na selga défi que na kozala sous envoyé te wana bolukela kombo mususu concert oyo kotonda na sengi faire rigola eloko te mais etaki envoyé na ko démontrer soki batu oyo ya mosuni boye ba oyate ba esprit bisimbi batu bakufa ba oya ba kota kune kotonda. C'était un honneur de t'avoir sur ce plateau. Merci beaucoup d'avoir répondu valablement à notre invitation. Merci à toi, HB, Hervé Bossitapin, derrière la caméra. Merci de votre attention soutenue et particulière. Merci à nos abonnés de partager cet élément. Si vous avez aimé, on se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Congo température, eye na mopepa sika. Ya tobina Congo température. Eye na mopepa sika. Ya tobina Congo température.